La première aérogare qui aura des bras télescopiques jusque là au Congo. En termes clairs, les passagers n'auront plus besoin de monter dans des bus pour aller embarquer dans l'avion. Négatif. Là, ils seront connectés directement par les bras télescopiques. Il y a un satellite qui est un bras télescopique. Mais n'empêche, on peut aussi recevoir des avions qui n'ont pas cette capacité-là d'être connectés. Là, on a prévu des escalators. La première aérogare qui aura des bras télescopiques jusque là au Congo. En termes clairs, les passagers n'auront plus besoin de monter dans des bus pour aller embarquer dans l'avion. Négatif. Là, ils seront connectés directement par les bras télescopiques. Il y a un satellite qui est un bras télescopique. Mais n'empêche, on peut aussi recevoir des avions qui n'ont pas cette capacité-là d'être connectés. Là, on a prévu des escalators. Dans les avions là, vont tourner vers la face de l'autre côté et les passagers descendent, ils font les escalators pour arriver au niveau de... Evening time, they did not deposit, but the first day, Non, il a déjà compris. Evening time, they did not deposit, but the first day, Pourquoi tu n'allais pas le dire anglais? Non, il a déjà compris.
qu'on dépouille de ses propriétés. Et donc, c'est cette histoire qui fait vraiment très mal parce que ça entraîne beaucoup de victimes. Et si rien n'est fait pour le moment, on risque d'avoir une situation explosive puisque les gens vont se retrouver en disant voilà, nous sommes dans une espèce de jungle, retour à l'état de nature, alors chacun se défend et les gens vont s'organiser en milice ou quoi pour défendre leur propriété. En présentant les rapports intitulés Accaparement des terres dans la ville de Kisangani, œuvre des agents publics de l'État, regard sur le jugement RC 15. bomoni na kati ya bwatu boye eza bongo ba commerçant bauti na province ya Kwilu bango wana bazonana na ebale bazosala voyage mpona kokende na province ya Kasai mais bacondition basalelaka voyage oyo pardon badi il faut kolukela yango kombo deja bwatu yango moko eza nanu ya kebakeba bazwi bapirogue mibale basangisi na banzeto bozali komona batie moteur na mazout voyage mobimba elekaka kaka boye basombi deja bamarchandise na bango bacharge na nsima voyage esalaka 2 à 3 jours po bakoma ti na province ya Kasai nzela distraction na bango ya monene ezalaka bongo radio bozali komona ezobeta musique na banzembo ya mboka bazoyoka ezosala bango bien kasi tala bacondition bavandeli na kati neti mamo mopanzi azomelisa na ye mwana papa wana mpe kuna yoki posa mai azwi kopo azalaki nango atoki mai ya ebale s'il vous plaît ameli kaka bongo sanki ayoka somo to mpe esala ye nkele kokamwa mama oyo mpe deja nzala ebandi kosala ye azwi kwanga na ye bimisaki ebandi kolia kasi ya kokamwa kwanga oyo azolia yango ya pamba bombisi eza te mama mpe na mopanzi telema bwa tokotaki mai azwi maboko asangisi azobimisa mai oyo ekotelaki bango na kati ya ebale molili ekotaka te ekoti baza oblige ya kotia botu mopanzi balala mpo na ntongo bakontinue voyage bandeko badeplore makasi bacondition basalelaka voyage kolongwa Kwilu ti kokoma Kasai yoka communication oyo nzelo mingi ezali nde position kolala kolia eza na badifikulte ebele tolala ye mosusu kaka libanda ntongo etali soki plabe ebeti ekeza te soki ntongo etali todemare toke ntango bamboka mosusu ezoevolue me na RDC bato bazokontinue kovoyage na babwatu ya boyekanangi nganda bimeli bino liboso bokose défendre na nini et surtout ke bazovoyage na bana ya mikie soki par erreur moko kwei na kati ya mai ata sauvetage eza te mpo na kosala osecours ekei La première aérogare qui aura des bras télescopiques jusque là au Congo. En termes clairs, les passagers n'auront plus besoin de monter dans des bus pour aller embarquer dans l'avion. Négatif. Là, ils seront connectés directement par les bras télescopiques. Il y a un satellite qui fait bras télescopiques. Mais n'empêche, on peut aussi recevoir des avions qui n'ont pas cette capacité-là d'être connectés. Là, on a prévu des escalators.